luka kaka mbongo misenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa. Parce que ça ndeko na yo ko sepela te Chaba sali musala bambule bele bongo score récompense zo pese yango wana. N'est-ce pas que bazo monena ba bar na ko mema bana ba concert bana ngai yawa. Bongo score asali la wana bara mu. Quelle conduite azo ko pese na bana? Kasi ba un oncle. Non. Basenga. Oh allez. J'ai décidé comme ça. Il en sera ici. C'est simple. Récupère ton fils. Lequel? Mais c'est ce que tu as fait avec ta première femme. Avec Robengo. Mais alors? Tu le reprends, c'est ton fils de sang, non? Et vous avez dit tu es son père biologique. Je le sais. Mais est-ce que ma femme va accepter? Mukando na komaki. Pogotia makolo yo gotia ayo na ibi likambo yo yeli. Mukando na komaki yango. Hein? Ozo sakana nga. Nako bamba nyonso na motema mwana ezali. Na motema ya mwana ezali dudu. Oni so sali saka buso. Na motema na ezali lettre wana mobimba. Atanga kango tongo nyonso pokwa nyonso. Yo to pasuli yango na yeli yote. Oyeli ngate. Oyeli mwana okotala. Ozana mwana awa na ndako yote. Mama. Wala motema ndo kilikunya. Oya kwa ko mangala bana. Mais on est en Mexique on ko ta wandingini. Avec quelle permission? Na permission na ngambo. Dudu makambo otini mwana ngana matadi ake ko sala bino mbongo e boy na bino simanga na tira ko. ngai nde mbongo za komona na bato biso nde topesaka bango kofolo midema munapesa ye mbongo wera son nga mundu nasimbi ye na mbongo zibe mpiana nga munapesa ye mbongo sokoza na poso ya mbongo yaka nalakisa bino ezampeli tala kakawa bokomona mbongo Kwa na posa ya mbongo haya kuzwa mbongo Bonjour chérie. Allez, à moi. Miss Noyo na mwana wolo la sanja. N'est-ce pas? Oye ou bien ozobima? Ozobima? Oui. Ah. Mais parce que oye bisinga itele na bima ki na tongo maintenant ozobima. Lokolo ye na yebisi osiko ke nazobima pona sina zwi musala. Yo ozwi musala. Na banda lobby na kena sisa makamyo to signer contrat na. Donc ba démarche sur banda ke ngo depuis kala. Oyebi le kamongo depuis kala. Nongai mobile na yo na la non ndako moko oyebisa ngai te, c'est ça? Mais du yo comme ça nga. Mais c'est méchant. Si ba démarche na la banda ya yote, yo mto banda te. Ceux qui n'a pas dit démarche na ya ko pesa tout le temps rapport. Tous les soirs, tous les matins, je te rappelle. Na ba démarche yo li aka mbongo yo moi na tinda kana poto oyebisa nga. Voilà. Oyebisa nga. Dudu na ko banda musala ponga pena zwa ka mbongo o nga pena ko misala la misala sana una sasa na famille na ngai. Na yaki na ndako pona ya kuvandela yo kaka. Soko zwi mbongo okabati lokolo yo mto bota mwana ale ubokoli yake poto
Bon, ngana ça. Je veux comprendre. Donc, Eline Koloba, il y a quelqu'un qui est passé ici, te donne les informations que Ngai, moi, Nanga, l'autre, Nambong, c'est ça? Ngai, Nayon, aucun jour, je n'ai aucune information téléphonique, aucune lettre que moi n'a commis, rien du tout. Nous passons le temps, toi et moi, ici, Nanda. Mon Dieu. Si nayebi, namona, nazelaka. Banda na yebisaki yo makambo batango o tata mwasi akufai kuna pour que to ke no paza batango so pesinga mbo. O pesinga combien? Ngana fanda ka. E ko baka le nyoso na fanda boyale. Mais peut-être vous avez ça demande d'appeler. Et ça l'opacité, et ça l'opacité. Banga ça la mongo na ngai moko pongo na lia ka pe ngai moko, mutu atu na moninga te. Ndengo lia ka ya poto, nenga pe na kolia ya ngai ya musala. Boli. Mbongo na pesa kayo otozolekisa mikolo yo ezali mbongo ya bakopa yo ça va faire on etindela ki mwana na poto na ne simbite l'enfant va écrire va se akomonana hein komi tungisate mais en tout cas pour na mbongo que mwana tindela ngai mbongo na liaka mbongo ngai moko yo sala va faire je peux brûler mon doigt pour ça et quand on a yo pour rien po yebi yo moko lokola tindaki mwana utuko lo bangote o tindi mwana pona ba faire mwana ke pona ba faire lokola ba faire ezali abelo mibale ngana ko pour que ça prospère dans la famille pour faire prospérer les affaires moi je vous amakanti mususu et ça la yo peut pas citer tango ngana okene ko sala ngape na zo sala faire les affaires na ngai moko mutra mutuna ba faire yo ya yo ba faire na mwana na yo ngai pe ba faire na ngai ya ngai moko ti na ko koma pe na sika yo komi wana boniko les gens sont là, la fin bon, les temps sont durs. C'est ce qui me dépasse, moi. C'est ce qui me dépasse. Oui, c'est normal. Vous avez dit moko yebi azosa likamona yini na coin et puis moninga yebite. Vous ne trouvez pas? Oko pasuka, oko lo bandenge nyoso lingi, o décision na ngai ka yango wana. Mais en tout cas, lokolo sala ka makambo yebi saka ngai te, ngape na kosala makambo na koyebi sote. Oko sala te. Oko sala te. Tant que ngai nazali mbali na yo, oko sala te. Il faut commencer au début. Les informer. Et puis ensuite, je t'autorise. Si je n'autorise pas, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, c'est dit dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère, ainsi que la femme quittera son père et sa mère, et iront fonder leur foyer. Motokoza la charge ya moninga ezali mobile. Bon, il y a ça la charge au zwingai. Batanga na panzi. Depuis 7 ans, ça c'est un événement qui vient d'arriver. Ce n'est qu'un événement. La solution, nous avons besoin. Ne t'en fais pas. Mais, Moussala, tu ne travailles plus. J'ai dit, dorénavant, tu ne travailleras plus. C'est moi. Je dois charger. Mais après, il y a caca. Mais il y a caca. Mieux vaut tard que jamais, dit-on dans la vie. N'oublie pas ça. Makele wanangai kutukuna na zate oke usala bambiasi na yo papa pamba hano zokele usala bambiasi na bambongo na yo po bazitindira yo mbongo ngana ya ufandelo apo po nganani na oke na ngai comme ça usala oyo lingi nga oke nasina jum sana nalingi kozala preto mpona yo esuka mabomoi na nzela na yo ya bakufi ya zanzamba bato baza na bongo
esukamba bomoi na ngai solo kamwisa bomoi na ngai nasalela Yesu Yesu osukola motema na ngai mpona bika Yesu Yesu osukola motema na ngai mpona bika Tambe naza koyebisa mpe na moyen te alingi ochange te kaka makambo moko na korepete toza na mpasi mbongo eza te azolingi ochange te parce que nayebi te singa sa ndenge non nde kaka naza koexplike yo nalembi mpenza paster ma sœur nakoyebisa eloko moko jésus oyo tozosambela aza motu te bible elobi atambolaki likolo ya mai c'est-à-dire que yo okoki kotambola likolo ya baproblème oyo yango nazosenga na yo la persévérance ma sœur okolonga na makambo okolonga la persévérance pardon la persévérance bonjour bonjour frère ça va pasteur amen oza malamu papa ça va papa ça va biso touti veille touti vraiment veille kaka yo papa omonanaka te vraiment te pasteur en tout cas likambo aveille bon mingi tosalaka mpe madame na ndako awo tosalaka ngo mingi mais bon moni mikolo nde mpo nazosala mingi tour a butu nasala tour a butu omoni tezozwanga passe mingi ntango tu mpona koyeba veille neti mikolo donc butu à tout moment donc ndezopesa mwa konteta mais sinon madame ayebisika neti semaine ekoya lisusu en tout cas tokozala na mabondeli ensemble papa en tout cas faut koya omoni bible lobi il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble voilà toza na posa na yo papa vraiment non en tout cas tokomonana mpenza nzambe azali allez ça va bien prier ok kozonga nyonso esika alalaki na yebi bamakambo boye paster nasala ndenge nini ata nzambe yango mpe na nzambe akoko comprendre ngai te tozosambela me ndenge nini azochange te paster sere na ngai eloko kaka na koyebisa yo okotémoigne c'est-à-dire ma sœur nyonso ozomona okomona yango lisusu te nazali koassire yo dans le nom puissant de Jésus bana na Israël oyebi bana na Israël balelaki balobi Seigneur tokomi liboso ya mai tokosala ndenge nini bazoganga nzambe ayebisi Moïse pourquoi tout s'écrit yebisa bango ces Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus yango nga nazoyebisa yo makambo oyo nyonso yozomona okomona yango so te amen donc ma sœur zala na kondima Jésus atambola likolo ya mai je l'ai toujours dit yo mpo kotambola likolo ya baproblème oyo ndenge okoki te ngai na nimi tokokoka mpe okolonga amen donc ngai nakei ma sœur nakobenga yo to soki ozwi ntango obengi nga vraiment ma sœur ok Sele. Ojua. Alo ujua. Sele nazo tunu. Ojua. Jidi tikanga nalala. Ko tikanga nalala. Ko jidi tikanga nalala. Pourquoi ligo nervenga yi? Sele nazo tunu ujua. Nazo tunu.
Ngaku na kangu na mitif na kangu na mbanda Porto Rico na passe yo tu na ndio na kuchwa. Pourquoi on nga kokota na diabolo? Ko tu on nga kokota na diabolo. Mobali yo kaina. Na kangu na mutaporte te. Na kutopa. Na kutopa. Yo ebi passer fidélité. Wana passer. Na uzo kutana ngana gaute ana isaiwa. Na gaute. Na gaute na isaiwa. Yo ebi passer fidélité. Gasona Carlito te wa yemba ndemu. Maya ye na mela so ina mela nini. Na sante te. Ye Carlito te. Ulibasa ile nzembo siko yo. Basa ile nzembo. Wana Carlito. Kende sum ba usale nzembo basa ile. Na lobi. Na tika na banda como tu se chauffer makamba. Tika na banda. Makamna sote yo tongo butu poko. Kobanga musana nzambe kobanga te. Kobanga nzambe lingi kobanga te. Sele, oli nini? Siko ese ngai nzambe na ina makolbo tokutani na yenga na tembo tena kibede ndo mara moko na budele na leke. Eti na kutani nzambe na makolbo. Asiko Masa, na mimi masala tuna la question au tu puis je vais te l'expliquer dans les malènes. Tu ni au tu as besoin de na rabina ngai mi kif no kutu wana wala kipera ngapa na uzongo la ngapa. Ngai place na kena kene pe place pa mabete na ke baninga bapanzi ngai botala ba idée ndenge bambongo ya laki bambongo to koisami. Mais sikoyo il faut que na bana baninga tomela kata ba secret muke musteti tongo komi bomate de la pasi ali mon le mona sa bango ba ko consoler komi bomate abo ba idée msezo yabo na le fuka le belena kufana ngakaka ubie nini bo na sale lo moko bubina le ba papier génique na kufa bo elo moko zola mais ba ko consoler ga ko consoler to banti tongo na place nini ngana utia mabe mo vete sko ya mwana ko place nini ngana utia sola masango zo na utia masanga ne to sola na baninga eza pa na ndenga mabete po baizina bango ya Abidjan bon ba kibet ko basai la bière ya wanga so ba vide bière ba chepe sukali ba sali pe secret sko solo wana ya bière zote la kibet ya wana izo mna ba secret za bere bango ba sala awa komela ba ba secret kata suluté bando ko sa paste msala nga butu na sala na pisa na butu na koni parce que mutu toi il va na chômage mutu toi parce qu'on n'en sait rien nous on bien pour ndenga na bubi na ndenga bien kut na lekila bo na sali po na ndenga bien ke na lekila na lekila na sali po ese na bubi na ndenga po ko buba wana yote ke sali su place mabeni na ndeko ke daga ko zo mata na 4 te mobile na ngata 3-0 zone ozo wa 7 na zo na paste on na mobile ya jidi abimaki sola masanga azo to na 7 du matin il est place mabete n'évitez l'eau nous a raisonné. Tondé nous a dit tambo. Nous a raisonné de bien quand les bodia mona. On explique qu'on est né. Mais bien sûr que nous avons nana moi si nous nana yoka parce qu'il doit se décapa. Peut dire capa nana moi si mais vous comprenez que méchant ils ont ça la ngata au là ils ont raté. Ya mona ils ont ça la méchant mais n'a pas une abattu. Même dans une matanga, tu vas matanga na baninga. Vous comprenez que on explique qu'on est né. Matanga nani? Toke ndo tu n'es pas né. Yo so me pas tejina yo. Yo so me pas tejina yo comment. Tu peux pas flatter na yo yo so comment. André. Na lobi toke. Bona ile pa basi. Na lobi toke na no siko. Yo ko ta ko ne revenga to yo ta is black kana na yo ko ta ba dia lo ko ta pa. Papa. Kala. Comment va possible comme dans les gambara ko comprendre ka do comprendre gambara mo te. Comment ko comprendre ka mo te. Merci. Ah. Ndenge nini tension ya matambola ndako baba libanda tozoka makelele obima mpiake ya litwana lake obima osala moto akopta ngono oza na basi osola na moto quartier oza na mwasi okende kosula omene mingi oza na mwasi oza na mwasi tuka kosala oza na mwasi kaka c'est le calme-toi quand même maman na bana mikolo ebele baza na bango bien mwana wake mosala na bidan fona kutana sele parce qu'il faut napesa information omona leki avant nake mosala kasi nayeli yoyaka ndenge oyo wana moferi soki oza na mwasi na point loba mombala mboko mpo ezala teke ngai nazwa problème parce que ndenge oye wana okazaka te otiki mwasi moko na point oyo azozela ngai non mwana wake service na ye na kutana nayebi te ata na veranda parce que eza
on va passer avec ça, on peut se comprendre. Pour les camarades, il faut que ce soit là la véranda. On habite à ce groupe. Autant que ça, on a ça, on prend la grave. On a un problème grave. Les camarades, il faut que ce soit là la véranda. ngana na problem te soko okwasiste soki akoloba mwana alobaka soki ngana likambo namona mpe sécurité alobaka po ezalaka naza mwasi te lobango kaka mon frère namona problème te eza mambo mosala tokozala libanda mwasi mifanda na confiance nao quand même c'est pas grave tokodéplace moke gentil gisele tosala mo tosola n'est pas dialogue en face wana mais yo kengi dilaka biso naboyi baproblème ezalaka non oyaki na mwasi so ndenge nini ekoma suso ndenge nini donc tozali pas dialogue yo kengi dila biso esili tosola soko omoni mwasi aye wana ya okanga ngai osala soko obengana nga obengana parce que nga na ninga problème. Bon, madame Judy, confiance, hein, tu n'as pas dialogue. Ah, mon cher. masolo nga na meme yo ya solo na bakado surprise na yo ezali yango na batrace mpo yango babete ezali kaka mpo mokolo mosusu problème ezali yo odefendre nga nayebi ndenge ezali tina kokende obetaka masolo nanga nakobetela nani oyo oyaka nango ya liboso so oyoka nakobetela nani ozwi mosala wapi kasi na basurprise onga naye nakotina mosala oza nango kobana osala tofanda na namoni makambo ya bien lelo makambo ya bien ya solo wana makambo ya vrai ya vrai okomi presse ya koyoka masolo yo mpo na masolo olingi me tala kaka moni ndenge oza koloba wana oteyi bopo na boye ndenge ezobanga wana masolo wana moto ayebi eza kaka yo ngai nayebisaka nanga moto mosusu te donc okondane nga pamba meta mosusu baréalité mosusu ya makambo elekalaka na ndako yo okokoyeba na yo te ozomona ndenge azolengela ngai awa donc okokondima te oloba ndenge balobaki bandako ebombaka mpe makambo mosusu eza makambo ngai nakoko kobimisa te elere nyonso omoi ndenge toza na dudu wana dudu aza na ndako donc azaka mobale mpo aza ne na ndako mais makambo mosusu azoka kosala yango te yo moko comprendre kaka tokoma kaka ndenge wana ata kobipe ngai ya pamba boye ezalaka te bo tala kaka ata yo moko yango na mpe puse ngai nakenda ngai mais oyo mpenza azolengela ngai to moto na ngai yo oza mwasi ya libala te bongo na boye na boye te kozala na libala etekali nazala satisfaite na makambo nyonso tu mais sikoyo naza na nga bien te bongo soki nasala so moto aza bien te mais ezali te kokeli oyebisa bato nayebisi kaka yo nayebisi kaka yo okanisi malamu bongo sikoyo nini ya mabe nasali eya nzoto te fo esepela pe nga nayebi te nga conseil na opesa oka kanisa malamu ya moto na nga kanisa kaka avenir a foyer na yo bongo nabebisi foyer na nga lelo soki eyebani ekozala ndenge nini soki oyebani ezali kaka yo parce ngai nulle part kasi mpona nabimaka wana motu nayebisaka makambo eza yo yo oza petite na nga confiance so nazoya koyebisa masolo na nga ezali teke okende oyebisa bato mosusu soki oyebimi na ndako wana oyeba kaka yo bongo ntango oye koyebisa ngai naboyi te ngai na petite na confiance na kogarde yo mpo oyeba motu na ngai mola bakoin oyo bobanda okutana yo oyebanisi nayebi yo mwasi libala boso bato bazomona oyo bato oyebisa mobile na bato yango nini bakobana olandaka ngai na nsima mpo bayebasukelo ndenge yo oyebi yango sikoyo mpo ngai moto nayebisi yo yo garde ka secret ndenge nayebiseli yo wana eza mpe secret na ngai ya ndako bongo nayebisi yo kaka mpo aza mobali na ngai bien sûr tofandi mais tofandi kaka libala etikete te asalaka na esuleko te na ndako ata yo moko naza na mpe ata yo moko naza na mpe jeune boso yo kasi kaka pambapamba boye moto mpe akokende kaka abima kaka bongo na bongo te parce que rendement eza te ya solo nga namoni nde nakolobela te nga likambo olobeli nga tuka nga ebangisi ngai mpo nayebi ndenge oza soki ozalaki nango lokwa nga boye wana wa motu na nga na koconseille yo bien me nga naotala so eyebani nazotala lelo soki eyebani esukelo ndeni omoi teke obebisi foyer na yo te naobebisa te kanisa malamu nasi nakanisi
likambo nyonso moto azosala likambo na ye ayebiki akanisi d'ailleurs okutuzela na kozwa rendez-vous moko bongo bokutana mpo ye nde moto alukeli yo mosala wana yokanisi olinga osala te ngai nayebisi nga naza na petite na nga confiance abi na nga bon ça va lokola nani ndeko na ye mpe aza na babiloko na ye akopesa o gérance ya babiloko wana bongo obana sikoyo aza ye aza akende na bafere na ye sikoyo olingata tozala na ye ata yo moko nazofivre na ekenge te bongo sikoyo bana otambola ne par ser na ngai yo koli oyo eza ya yo baba surprise na yo ezali awa naboyaki nde koyela yo yo nalongolaka mpona makambo merci mocha na pembeni bon loba nanu kasi yo nga kaka boye nga naotelaka yo ozelaka fiance no wapoto bana nazozela ye kaka bandakenda nazozela kaka patience te patience eleki nyonso nazozela kaka zela na yo kaka mais il faut mpe okebaka ye mpo bato ya poto wana mosala bango kosakosa bato awe boye na mwasi te nzoka nde aza na mbelembele ne kuna mayele kaka mama nazotalela ye bon tosala boye neti mikolo oyo azosinga mpo aya kolia mais oyebisa nanga na kopesa mbongo yo kosomba biloko so osombi biloko tokoya kolia awa olambi kaka kosani ata anniversaire na yo pour ke eyebana te omoni kaka pesi yo mbongo donc tosala te eza neti mwa fete moko boye kaka ndenge wana po toyamba ye ti yo kote wana nalongolaka yo kote wana na basurprise nalongolaka lokola mpe dudu azalaka mbamba ata alobi ke alanda ngai soko alandi ngai lokola yalinga kolandana na partout yo okutanaka na fete okutanaka na fete mais yo mpe zwaka kaka je koluka te ke ye revese ye mpe na otie na code comme ça azala na ye tranquille aki pe te mais ekoyebana pe te ekoyebana te kote nanga ekoyebana te mais nazobangela nde libanda yo mo oyebi tika na bacircuit fermé oyo oyebi te tika kaka kote wana mpenza kobangela no ngai te C'est? Viens. Bonjour. Retour? Oui. Je peux avoir une bière, bien fraîche, et qui pleure. Oui, bah ça, il est là. Il y a une réponse, mais mon est un million au cap. Ah, il fallait qu'il me laisse le livre. Il y a quoi? Bien voyager? J'en ai au Kachoko. Alors, voyager, moi, c'est l'homme exact et en retard. D'accord. Parfait. C'est bien fait. Fait. Accomplir Nani. Mission na ye. Vous avez intéressant, on va faire c'est bon. Bien, 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 bien. C'est pour toi. Merci. La journée est bien? Oui, ça va. La journée est bonne. C'est bon. Bien, c'est... Oui, papa. Je peux manger. Dites à maman de venir me servir. Elle est dans la cuisine. Maman? Oui. Maman qui est dans mon zikiti. Quoi? Maman qui est dans mon zikiti. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle a? Elle a tout le temps le temps et aucun dans la musique. Tout le temps, musique. Et si elle a raté la musique? Oh, papa, moi, je vais que le dans la musique. Si j'ai permis la musique, mais c'est pas continuellement, il faut qu'elle ait un coup. Voilà. Je savais les autres jours, ça même. Aujourd'hui, particulièrement, il fallait qu'elle musique. Ah
On a eu 2 jours avant. La rencontre là, moi, ça me tape sous les nerfs parce que la rencontre, c'est là où elles vont puiser des mauvaises nouvelles, ma kamokirikiri. Ça ne me plaît pas du tout. Tu lui dis, hein, ce qu'elle zongi, qu'elle ne me voit pas. Tu vas continuer à mon angaïté. Avec ce qu'elle moningaï, malgré âge, vous en la bagarre. Je vais déclencher une guerre avec ta mère et tu viendras nous séparer. Comment? En tout cas, papa, il y a un moment. Ça n'exclut pas le contrôle. Ça n'exclut pas le contrôle. Je dois contrôler ma femme tout le temps. J'observe ma camarade lobby. Je suis en chambre. Si elle vient, qu'elle ne me voit pas. Elle a bien. naende nalaka te moi navanda eza te naza na voiture express libanda tosala boye natikali kotika maloba kuna na ndako ke nake mozi alors soki sikoyo bayi kotuna ngai awa lobanga nakei ye otikali ozobela zwaka je oluka te yo bombo na boso abi te yo oza maladi moyo okende eza te kosana kaka sala je mpenza pardon aza nakei kozwa ye eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka yo mpe lisusu yo neti ozwaka je te yango kane nazoyebisa tala namoni neti oza na esprit kaka ya korevese makambo donc nazosala mabe lokola nazokoyebisa kasi mpo nayebisi eke naye kozwa yo awa ye aza te nayebisi naye kozwa yo mpo tokende moziki yango wana baya koluka ngai awa soki aye koluka ngai alobi oyo naye nazwa tokende oyebisi eke oza maladi yo kozwaka je yo ozwaka je nayebi bona kozwa je nayebi okolekela nakozonga po oyeba suite ntango somona moto ayaki déjà nga nasi na alobaki problème eza te nakoya songela awa wana ekosaba yani nayebi te nayebi nano telele nyonso na ome nakoyaka nakozela avant nazonga nakoyaka kaka nakolala te nakosela mala ça va Oui, monsieur Serge. Oh, ça va? Non, je m'excuse beaucoup, il n'y a pas moyen. Nous reportons le rendez-vous au 6, hein? Je suis un peu trop pris pour le moment. Non, ce sera impossible, mon cher. Ah ouais, je retourne au travail. Je dois recevoir du conteneur venant d'Amsterdam. Ouais, exactement. Je n'aurai pas le temps. Non, le 6 à 14, précise. Ok, dans mon bureau. Merci bien. Entrez. Entrez, s'il vous plaît. Allô? Oui, Christophe. Non. Ah, tu peux couper, tu me rappelles dans 20 minutes. Bonjour, patron. Bonjour, Sélé. Sélé, ok, non? Patron, Mikolo, on a ce moment. Secrétaire. Oui, patron. D'accord. C'est wa fungula ya coffre. Non, fungula nanga ya coffre. Ezawa. Fungula ezawa. Ah bon, fungula kuna pesa ngani bon. Na lobby kende ko fungula pesa ngani bon. Sele. Nairobi compagnie ya koko nayo. Tangu nasaki yangu tatano azalaki oyapela lokolo. Noko nayo. Wazaka mimi. Sele. Nairobi. Kende kozula ngambo. Kende kozula ngambo mwa. Naïf Salo, on l'envoie nous ça, que nous connaissons liste. Bima. La lobby Bima, la Bima.
nalobi bima na biro na ngai wera so nga mundu nasimbie na mbongo zibe mpyana nga muna pesa ya mbongo sokoza na posa ya mbongo yaka so zomusale pa wapi pondeli yengo mana na pondeli ndenge no sutimba na lukina mona pe Pascal mtoiba ina yempe patron que no vie Pascal mtoyo kana pia kwa bonde la eti bon simbite bon na kosa la ni ça côté na uti pe lelo pe démarche pe ko zo boulot la diplôme pe bazoni maté au secondaire tu n'es pas pour la caméra de compte final quoi le molio ka boye de compte final na PCP dans ce pourcent tu n'es kuna izaka so sitamu zaka niti koloka peka parce que so tali pe mbongo nga na ibite zali ka berere sami na ndinga musala kuna bato bazodefa baninga ya musala ni bazodefa mais ya bato boninga na salisa sasa bato ebele na bidia lelo mais kolonga mosala pamba lobi kaka lelo kaka donc bato babanonga nanga pamba na kati ya bidia abidia kaka soki moto aza na no kupon retour akozonga na kisasa nde bayeli kopesa moto osalisa moto mais soki olobi ke ozwi badifficulté moko boye motu nga na ko motu pamba bato soki bazomonanga na nzela bazomonanga motu pamba na ndenge na ngai na edonga nasalisa bato ndenge na ndenge mais so bamoni siko ngai na bozali mwa mikolo moke tikolela boyeko bebe ozomona mobali tikolela boyeko papa banda ntongo so na ndenge nayaki na esprit kala nakoti na avion nasote na likolo nakoya to na sia tikolela so ozolela boyenga mpe opesanga mposa olela tika nano po nzambe yemoka ye bien yokanisi nzambe ayebi te azomona situation tozotraverse te nzambe yemoka ayebi ko papa banda ntongo mpo olie te mana mbongo etikala yenga na taxi yango nasombi ata otote salote abongaka mana oni laksa kangili bobo laksa nano laksa oyebi yango te eza lakisa nano nabi lakisa na oni oyebi yango te seleli ngosani seleli bisangana ngosani bisangana bakisi ngosani nzambe nanga olikamni seleli ngotianga papa ngotianga bi bisangana amela bakisi nzambe nanga ok nzambe sele tika boye pardon pardon bonga na tobondela mpona moni moloka molimo mabebe nzokotelanga na ndako oyo ko molimo mabebe ndokotelanga na ndako ezalika mosusu pardon tofukama tobondela pardon tofukama tobondela yaki teke namela mpenza ezali kaka nasimba pamba yaki teke namela po yebi te kosimba na satan ka okotela okokoma ti omeli yango kaka misi tobondela azomela kombosa o nzambe nakomisi yo papa na sanjoli yo seigneur po tozali nzambe
Papa, merci pour te donner le temps si ma colonne a yawe pour te montrer qu'il est moi non mais que ça la tanda au Seigneur. Oh Yesu nangai. Sainte Zande Marie, la tiki ngona na boko na yo. Papa tala mwana na nzambe sunga biso papa. Sunga biso po yondo eba kana kusunga Seigneur yo sunga ki bana Israël nzambe kati na sorti na bango na Egypte. Oh Yesu nangai. Oh nzambe na kamati autorité sikoyo na kombo na Yesu. Molimo nyonso akufa na kati ya ndako na bebisi yango au nom de Jésus. Na bebisi molimo nyonso ezali komema kufa kati na ndako na nga au nom de Jésus. Kati na bongo ya mobali na nga nazali kobebisa sikoyo na kombo na Yesu Kristo. Oh nzambe nakumisi yo po ete ozali nzambe. Yawe na nga nayebi ete yo bongwani te. Nzambe nayebi ete yo osalaka kati na bomoi ya bana na yo Seigneur. Nayebi ete ozali koyoka libondeli na biso ya ntango nzambe na ngai. So na yo lokumu po ete obongwani te Seigneur. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Allô? Oui? Nani wana na téléphone? Eh, Papa Doudou. Allô? Allô, Piston, comment? Papa, bien. La situation s'améliore. Donc, papa, quand on a besoin de difficulté à l'hypona, nini, compteur, mais nini, conteneur. Si on est, biloko na tient déjà. Et si ils ont un bateau semaine prochaine et tu as la guichette, c'est parce qu'il y a l'autre qui n'a pas qui. Mon pauvre mari n'a difficulté, moi il va contenir et c'est là qu'il fallait fabriquer un sous na usine na bango awa. Le va compte donc bon il y a pas l'autre. Ça c'est mon fils, ne me déçois pas, tout ça on va pas en dessous de la boca. Papa en tout cas quand on a bon mais na sombi balo se belé que on a ba multiplication de tout là qui les cas va contre temps awa zana mboka bon. Et dans moi, la crise côté va contenir ville mais et quoi non. Parfait. Pour maman à lobby. Mais en tout cas, il sait que n'a atteint le côté, il est trop passé na phone. Enfin, ayoka que na zana n'a atteint le côté, mais semaine prochaine na rotinda babilo goana. Na mikolo. Contenir le biloko déjà. Est-ce que c'est ça va démarrer bateau si comment contre temps des bateaux kaka donc est-ce que c'est le retour ok pesa mambote hein bateau se pesa mambote tika na pesa yo kaka mama na yo hein oyebisa ye ke obandi makambo kaka mikolo yo liboso ozoluka les voies et moyens osimbaki makambo te ok je te passe maman ok oui non tozana yawa. Allô? Mais masasi yo yebisa ngana. Yo yebisa ngana. Yo kanisi makambo oyo nga nazoyoka ezali yake bayebisi nga na mutu mususu to ezali bato ya ngai ya sur penza. Bon. Mais nga na ko inventer makambo pa papa na bino te. Makambo wana eza mutu oyo approche na ngai oyo ya famille mutu amoni. Mpe abengi ngai mpona koyebisa ngai. Olingi napesa kombo ya moto yango. Oh, me ngai nazokamba. Nani Mère Clémentine? Kanisa bien. Bokutalaki na tonton moko boye na supermarché kuna. Apesaki yo mbote. Tonton Vicky. À se présenter qui peut. Oui, bien, très bien. Oui, bien, Massas. Bon, comme il oui, bien. Il y a des boutons là qui parce qu'il y a un mouvement là. Il y a pas des passages qu'on a avant à Zonga. T'es un peu aïeté. Parce qu'il y a Benginga, il y a s'apprêter pour ailleurs. Il y a des boutons mais moi là, il y a pas vie à poto, ça vie à poto. Mais il faut que la peine d'aller mourir et moi ozo vivre vie cachée. Mais n'est pas ça la tapage joana ils ont bien été ça conseil na zo pesa yo. Mais comment la va bêter
Mais pas un problème, pesate. Ah. Ceux qui ont le beza ya solo, ça va. Ceux qui ont ya lukuta, kaka yo moko. Eh ben yo okende ogangela Viki atande konanga. Bon siko ogangele pwani. Okolobela yeni. Kwa zo partise ngwa lukuta. Eh. Viki aza patron hein. Aza pe na makambo na ye oyebi bien avandisa makambo oyebi yango bien. Kasi nazala kotinda yo kuna na bafuni na ye oyebi yango très bien. Nzelo olinga olenga liboso ezalaki eparka na ye kolobela ndenge wana te papa. Moni? Bon sikoyo okomi na poto okomi patron il faut sikoyo otenir nga langage wana. Bon nakosenga maman pardon. Bon ça va. Ok. Problème ezate. Nazongiselo papa. Mais soki olobi mpe lukuta yo moko ndenge oyebi ndenge nini okoki kote comporter na ndenge mwana mobali et puis osala bafaire bien ndenge papa atindi yo nga mpe nazalaka na problème te. Allô? Oui. Non, pas le cas de langage ndenge oyebisi maman que ogangela nani noko na yo. Non, ne le faites pas. Je demande pardon à maman. Il ne faut pas ce langage-là. Ok? N'est-ce pas Yogani? Donc, à la mingité. Tu peux vivre, il n'y a pas preuve. À l'appui. Ça va. Ok, bonne journée. Hein? Merci. Au revoir. Bonjour à tous les amis. Bato yo bayaka na biloba loba. Il faut avoir des preuves. Bon, on a le lobby que Moubat Baya, on a émis que Bauti au Benga, Yomo, Kobenga na Kubaya pour Yebisa, c'est la même chose. Tu n'as pas de preuves. Hein? Donc, non. Il faut mettre les points sur les i. On se voit. Oui, mais alors, tout est ensemble. Je veux que, ne fût-ce qu'une fois dans la vie. Jusque dans la balabala. Et yo. Avec votre mère. Ok, c'est là. Tande lokuta nezotokisanga neza. Lokuta nezotokisanga papa. La place na maji nditi. Vraiment donc na lobi mabe. Siko na ebisa papa ke na lobi musala na ebisa ke mbongo balula bona ebisa yozo mona ngo bien. Bible yo na soto lo ba vérité. La vérité na tamu nzamba ko toucher motema na yo mwa be atiki ne pe kalika mbongo wana. To to sambela ka siko se lokoti su lokuta penza papa. Na ngai na post na ndenga bien. Na ndenga mapete na post na ndenga bien. Ndeka na ndenga neti ko diese kaka ni ba na diese. Mais entre temps, Nzamba, yo mo tsoba Nzamba kusala. Espoir so na vine 2 semaines, na ke Nzamba kusala. Pourquoi vous avez confiance dans Nzamba te? Obinyo kosi na ndenga bien. Na ndenga bien po Nzamba akusala po ndenga timi 2 semaines, mo Nzamba kusala rapide. Nazo Bible ngo la kisanga sika ba komi lokuta malamu na lokuta mabe. Ono tanga mingi oyiba ba place au même. Oyiba place ntu Bible pe ba ki paka mo pena tene ba kota ba Yohan wa nini wa. Sina zote yo tongo poka papa tika lokuta tika ba masuma mikemike nzamba opambola biso ndenge nini ko soko zimo tika biloko nyonso mikemike na nzamba opambola biso ndenge nini tika chena ngayo moko ebika ba caractère amutu ezala kola mandevu okati nelo bimilobi okati nelo bimilobi ti suka nango ifo pakola kaka asili kaka po ekauka kaka libela eza na place na ngai po eza na place na ngapeta mosusu parce que comme deux autres na kosa ni mingi parce que nzambe nde mutasi sa ba parce que quand tu passes on na ono so melakisi okosa papa nde passe ana esili sele est-ce que passe to tika nso na maboko nzambe nzambe nde asili sa ba passe na kisaka so ba ile to ana passe ba olemba to ba ko ba kanisi pe passe ngo ya kisasa to mesala na kisasa za ko passe a ils kokanité quand même ah so to so nga ekondi mais quand même nzambe emuka yebi za ba situation ya kisasa na situation a kokanité c'est les yo mozo ye bango. En tout cas, franchement, la vérité, c'est un dans mes pardons, c'est un pardon, c'est une vérité. Et puis, il y a un esprit, il y a parler, pour nous avoir on a changé l'esprit,
na tout va parler au ça mi kanda bongo bongo kamai na bi pardon nda papa mutombo te kango na bi kesbi et janda binde mais na bi kesaba sele ndoki nini azola no na sima ndoki yango ya mwasi to mobali sele ndoki azola no na sima bi na osala susu déjà ka esprit yak mais na boya on peut pas sembe nazoya na changer na blanc olia kato nazoya ça va la maquilla. Ziridi. Nanti layo. Dia nak nak dia lagi papa. Assalamu alaikum. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, bonjour. Ça va? Ça va. Et vous? Ça va. La maison? La maison, ça va. La femme et les enfants? La femme, ça va. Les Ok, enfants merci. aussi. Bino Sogi, vous, pourquoi, quand vous voulez dire bonjour aux gens, Botanga Nandunda, comment ça va? Sbassani, comment ça va? Les fourchettes, les sani, vous êtes créé comment, vous? Comment? Vous êtes d'où? Qui a créé quoi? Tikaka, Nzamba Salabino Ndengenin. Enfin, parlez-vous. Parlez. Je n'ai pas compris. Ça va, ça va. Excusez-moi, monsieur. Enfin, je me parlais. Tout ce que vous disiez là. Je me parlais à moi-même. Moi, je suis Camerounais, mais je né à Abidjan. Donc, je suis l'ami de votre fils. Katouche. Massassi. Massassi, voilà. Toi, tu vis avec Massassi? Ouais. Abidjan. Et je suis venu d'Abidjan. Oh, dis-moi encore bonjour, bien. Pesanga mbote bien. Je vous salue, comme papa. Ça. Ouais. Yo, vous avez une ligne, mais beaucoup de ça, yo. Ça va? Ça va très bien. Un instant, hein? Ok. Il y a un peu de ressemblance avec Massassi aussi, hein? Tout à fait, parce qu'on a vécu ensemble. Vivez? Oui. C'est là. Oh. Cette maison là, c'est beau, hein? Asseyez-vous. Votre maison là, c'est beau, hein? Oui, il y a plus beau que ça. Oui. Il y a plus beau que ça. Alors, voilà. Oui, tu as vu Massassi? Voilà, je vous disais que moi, j'ai venu de Côte d'Ivoire. Ah. Je vivais en Côte d'Ivoire avec Massassi. Mangeais, dansais et buvais toujours ensemble. Avec Massassi? Alors, j'ai venu ici à Kinshasa pour ouvrir une maison de communication. Ah. Alors, votre fils là a dit non, Fofana, il faut amener les lettres pour les parents. Toi, tu t'appelles Fofana? Elbas Fofana. Elbas Fofana. C'est-à-dire la maman de moi est camerounaise, mais mon père là est ivoirien. Donc, comme on a eu la signification de votre nom, ma maman est camerounaise, mon père est ivoirien. La signification? C'est Kassiolo Biningo. Du nom de moi, non. Je disais que la maman de moi est camerounaise, mais le papa est ivoirien. Ah, bon, d'accord, voilà. d'accord. Alors, donc, vous vivez donc à Abidjan? Oui. Avec Massassi? Avec Massassi. Il y a des bonnes nouvelles, donc je peux avoir des bonnes nouvelles. D'ailleurs, il a écrivé, hein. Il a écrivé. Massassi? C'est pour vous là. Maman, Et je pense que si Allah peut nous prêter
et la grâce, hein, il pourra envoyer de l'argent. Ou peut-être il a déjà envoyé. Massas? Oui. Ah bon? Oui. Mais santé, Naye, sa santé, il va bien? Oh, très bien, très bien. Il a marié un Togolais. Un Togolais? Déjà. Ah, oui. Avec de gros, avec de gros. Oui. Massas, oui? Je ne l'ai pas envoyé pour ça. Hein. Vous n'avez pas content? Je dis, je ne l'ai pas envoyé pour bomber des femmes. Ah. Moi, je l'ai envoyé pour affaires, Alors, parce que pour que mes affaires ici puissent prospérer. Je vous présente les excuses. Hein. Ah, je ne pouvais pas penser que... Vous savez quoi là-bas? Les Américains, ça bon, si donc, Massas va bien, épouser avec une femme enceinte. Ouais. Le travail, voilà. Tout ça, toujours en mouvement. Voilà. Oui. Comme son père. Très bien. C'est ça. Vous restez où? À Kinshasa, vous allez habiter où? Ici à Kinshasa, c'est là, à l'hôtel là, en ville. Hein. Quand vous allez vers les rivières, les fleuves là. Et comment que vous êtes? Memeling. Le petit hôtel, le petit hôtel. C'est CIZ, non? Voilà, à côté là, à côté de CCI. Oui, ça va. Ancien interrogé, c'est grand hôtel. Intercontinental, voilà, c'est ça, le grand hôtel. Grand hôtel. C'est le plus grand hôtel. Excusez-moi, quand j'ai beaucoup d'affaires dans la tête, hein, d'accord. Les choses, ça marche. Quelle chambre? 257. 257. Donc je peux venir de temps en temps causer avec... Vous pouvez venir. Pour avoir les nouvelles fraîches de Massas. Vous pouvez venir, vous pouvez appeler. Le numéro, c'est les 98. De vous? Oui. C'est 98, les 17, les 74 et les 28. Ok. Mais Boli, mamie. Oui. Viens, maman. Viens, chérie. Ah, c'est la maman de Katouche. Voilà. Ah, j'ai vu les lèvres là. Hein, quand vous voyez les lèvres, vous voyez vraiment que c'est Katouche. Ah. Bonjour, madame. Camarade Massas. Oui, c'est camarade Massas. Mon canapé, à part la lettre... À part la lettre, il a dit que il a mis de l'argent en banque pour le transfert ici à Kinshasa. Donc, je pense qu'incessamment, on va vous payer pour prendre de l'argent. Quelle chance. Il était à l'obinanga, maman camerounaise, papa. Ah oui. Ivoirien. Ah. C'est ça? Oui. Papa ivoirien, maman camerounaise. La maman est camerounaise, mais le papa, il est ivoirien. Mais moi, je né à Côte d'Ivoire. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est ça. Bon. Yo, le rappel anglais. Anglais? Oui. Bon. Vous êtes du côté des Français? Parce que la maman de moi, oui. Il est de quoi? Du Nord. Là où on a parlé anglais. I try to speak it, but not fluently. Tokotanga mokanda azali malamu mabe kaka aza na mwasi moko mwasi aza na zeli mwasi aza na zeli histoire ya makasi ka yango wana ya bien oyo utina mbongo mosusu tokotanga na mokanda ma banda kotanga ngana continue na yemuke. Je demande à maman que mon moko j'ai dit à maman un jour tu viendras ici pour manger avec nous.
Ah oui, oui. On va t'inviter, hein? Oui, oui. C'est bon, oui. Ça va, ça va. Tu as vu la maison facilement, hein? Oui, bon, au coin là, on a dit que c'est Katouche, il est connu, hein? Oui. Ça, c'est... Katouche, c'est très connu. Zolo Nayo, le col à Massas, papa. Oui. Tu as le nez, hein? Le nez ressemble à celui de Massas. Votre nez. Comme Massassi? Oui. Ah oui, c'est... On a vivé. kasi nazomona alobi aza na Abidjan. Kasi aza na Abidjan ko? Yo kala. Ya, yo mba naza uloba na yo bandaka na lobi mwana azali na Afrique. Yo lobi na ye mwana muto ya monaki na. Bato na yo bato baza oye biso aza na poto tala siko. Upa paye wana. C'est justifié. Voilà, Abidjan. Ok. Bon, vous en avez quelque chose de tout. Bon, vous en avez quelque chose. Bon, papa. Et je pense que j'ai... Papa, je pense que je pouvais revenir, hein. Vous mangez le macassou. Le cola. Le cola? Le oro. Vous avez le cola? Oui. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Tu as aimé le cola? J'ai beaucoup aimé. Tu vas manger le cola? Non, on peut ça. Non, Kimbiolong, c'est là. Viens prendre le cola à la maison. Hein, mamie, t'occupes. Le cola et le Kimbiolong, hein? Bonjour madame. Bonjour. C'est la maison de monsieur Serge. Tu disais que c'est son ami Touche. Touche? C'est Cartouche scellé. Problème? Enfin, il est mon ami quoi. Tu disais que j'ai besoin de lui. C'est là mon bouquet. Ok, merci. Mais comment Hadi, ça va? Jordan, nous sommes dans la communauté. La communauté de la... Madame. Oui, chérie. Oh, touche. Mais nous sommes dans la tête. Voilà, madame. Enchanté, madame. C'est Patricia. Oh, oui. Oula. Enchanté, madame. Comment on voit ta tendresse? Bien ancien. Mais comment dit? C'est la vie. Vous voyez que tu connais à peu près les mots. Ah bon? Nous avons une chutite, donc...
C'est ça. Soki na bini na yesi na kuto na banda na balabala chini kwa boteza trop au moins boteza trop alors on a une mukate madame ikolo na balabala au moins na quartier madame pesa mongo stop do angelo keba ba petu akuma na makidiba encore ba madame la plage minute masiki ya wana sécurité Zambe nangaye, zambe nangoyaye, papa nanga nkolo Yesu musikoli nanga. Zambe nangaye, zambe nangoyaye, papa nanga nkolo Yesu musikoli nanga. Oui, c'est vrai. Azali nzambe na nguya tozali kozwa sika wa autorité tozali kochasse nyonso ezali kotungisa libota oyo tozali kochasse nous chassons la disette kozanga pauvreté tozali kobengana vraiment oyo nyonso ezali kosala ete libota oyo ezanga kimia nous les chassons au nom de Jésus. Prions maintenant. Oh Seigneur, éternel et Dieu tout-puissant, j'essaie les choses. Oui, tu es Dieu. C'est toi le Dieu de tous les temps. C'est toi le Dieu de tous les temps. Oui, éternel et Dieu, en ce temps, Seigneur, en ce jour, Seigneur, par le pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée sous la croix de Golgotha, j'ordonne, Seigneur, à la pauvreté, j'ordonne, Seigneur, à la disette, j'ordonne, Seigneur, à tous ceux qui ne confessent pas que moi chômage, de libérer ce foyer, de libérer cette famille, au nom de Jésus. Va dans les lieux arides au nom de Jésus. Va dans les lieux arides au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus, merci. Sois sikawa, cause autorité. Totoali cause autorité. Contre nyonso ezali kosala ete nyonso ezali kosala ete trouble ntango nyonso koswana toali kobebisa yango toali korenvoyer yango dans le lieu aride encore. Nous prions maintenant, chassons encore. Oui Seigneur, je chasse Seigneur, les troubles Seigneur, je les renvoie Seigneur dans le lieu aride Seigneur, au nom de Jésus. Je réclame la paix dans cette famille, je réclame la paix dans cette maison, parce que c'est toi le prince de la paix. Alléluia, merci pour la paix. Toi, la sika le sang de Jésus. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Prions pour le sang, invoquons le sang. Le sang, que le sang de Jésus-Christ inonde cette famille. Que le sang de Jésus, Seigneur, soit plombé Jésus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Oui, éternel Père, Seigneur, souviens-toi de ton alliance avec moi. Souviens-toi de ton alliance avec moi. Oh Jésus-Christ, sur la croix, Seigneur, ton sang a coulé. C'est ton sang, Seigneur, qui nous donne la victoire. Que cette famille, Seigneur, expérimente la victoire, Seigneur, de ton sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci. Amen. Pasteur. Alléluia, pasteur. Amen, papa. Naye, priez aussi. Vraiment. Papa. Oui, papa. Vous venez quand? Papa. Place nake. Nakomi kuna pam muteme bete non ndako lo samweza nakomi nzamba benir ngada binezo ndako rapide nakote na prier na ya bela fait non pasteur nzamba benir o basa mke basa mke so bizali ba mieta mke toreki non papa bon en tout cas bolingi sanga papa ponde na zaboye na ya kito sambela bongo sima
nakende koteya naza na prédication moko siko me nakosepela vraiment ke dimanche oya na prière sans problème pasteur. Hein, papa? Sans problème. Amen. Amen. Mais comment? Mais comment on dit quoi? On dit quoi? Ça c'est vrai. Amen. Papa, Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nengo le bozoya papa, na likolo ekangani. En tout cas, il faut qu'on ait un ange ndenge baza en tout cas baza ja témoin nzambe atie bango témoin mpo na ntina na yo olobi ke ozoya vraiment tokozela yo yaka dimanche tokobonisa mpo dimanche toza na prière moko vraiment plus louange na adoration vraiment wana tokokota susu na profondeur naza na ta susu mingi te nga na mokena nga litoyi mpasi eza te non ça va donc na sepeli mingi vraiment. Papa, pardon, Kenan Gouté, au ticket caca, en tout cas, ticket caca. Merci, merci. Bon, c'est Judith. Merci. Oui, ma sœur. Merci. Tous vraiment balongi, ma sœur. Tous au bunda, non pas. Otolonga mena victoire na biso. Voilà. Amen. Amen. Bon, papa na tiki bino. Merci papa. Merci. Merci pasteur. Merci. OK, merci. Allez, bye yo. OK. Ende kutika ta pasteur, mkozutika pasteur. Tutiki mo. Moni mbongo. Sana za musana nzamba. Na tiko na mbongo yo tunale. Bongo mbaito na ule nazo bomba ngamo na ina. Obomba. Ah. Nakisana eza ko. Yo na confiance. Yo za kasoko moni mbongo mutene ko buku. Ya nini? Bona yebi yo. Nakisana. Ngana ke ngamu na ke ko. Ngake. Ngine pa misa mosere. Oye sana. Buka master wana na ke ngamu na zukuye na mshazi. Wewe kile sawa na mnapo ikota penate. Leo ngana sala kile na nijwaki. Nzamba yo ba bina ya kama kasi kunga. Wewe ya bino bina nende izo sani tuzura tepo izo bina. Kwa ngaki aizite kupesa mbongo. Imeyangande na kole sur place na muni nzambe pasali. Donc apoti kana pala lobiri ya tuka kifuna na meza. Ta. Na bangi malamoko. Bono wishipo mwasi kutolio na sima bilo wa mtini. So mwande mwana. Moi je parlais de Wibia Bilisla, à Tchangwaro, Nekto bale na chien, puis enveloppe na zone en place na la qui hein. Bon mon ailleurs tous parce que na mon esprit ne va pas changer. Puis bon ko bale la chien. Yo so longo lo to pasteur. Na Holanda wana Holanda ye. Nteriste kimboza. Na to ina ira pili. So mon mbongo. Bana to so la. Chéri na bana to so. Mwana yo ku baisa ngai. Oyo so wala ada mapuna yo ku. Bana. Jelana susuna piso mana susuna bola. Tolongo le dimite. Ubito lia dendo dendo. Yebi ko ngasima dendo mi zela na tolongo la dimi. Yani. Yo furo ngaba blaga ne. Nazo bible. Esa nini? Na malashi. Na uti esili wana vio jamais. Parce na uto pesa déjà dimi. Na pie déjà dami. Okabeli elongwa. Okabeli. Kasi ya mwana moko kala mwana moko. Bible lobi so bakabeli mbongo kokabeleza ba kokabeleza lokolo franc siko faut kolongola 1/10 ya mbongo wana bapesi yo utie na église wana opesi nzambe opesi pasteur te siko na pie pasteur donc eza na ya nzambe te eza ya nzambe mais ekokani te wana kamani on eza kwa semence eza lokola offrande yo moko opesi ka na motema no donc eza libéralité opesi no kaka po siko o nzambe lobi na Malachi ke olongola 1/10 Nous longola awa 1/10 ya mbongo yo tuketia l'église. Ngaba na kina posa ya pesa 1/10 yo ba kota pase. Ngana pia ni dimi kamba la moko. Ndio na hivi ngana mtu na yo katika kina pedi. Before longola. Bona ba sako bi sangelo pase ya yebe yo sakina ngalo na posta. Do domine ngai. Obi. Nasuko Sko. Tu sam. Olongola dimi. Olongola dimi.
toli nzambe na nsima koza na place te tokoti te toyebisaka nzambe tala makambo toza nango mpo nga mpe na ntango nazokende wana nazosenge na yesu nzambe talaka makambo na nango sakisanga na kotala tu na kosala ndeni neti na pie mosali na pie mosali na ye kama nzambe akokomprendre nga embala nsima tokotya dini sikiti yango na mabe moninga mwa bondilo mapaa opesanga te wana eza ya nzambe tolongo tobonga biso baproblème eza makabe biso te tokanisa mpe nzambe pia na bomba kasi zela nanga nga sisina te tolongoli ya nzambe sikoyo etinda oyo etona mima 5 ndako tobare bango susu makambo soki okokipaka neti ndako kobare na sombata karto ya dendo yoka kolia seli yoka otalaka libungu esika ozolala ozotala te tokondi webi na bisasa balingi etosala te toanare tokondi makasi tokondi bingatia tolia na mbina te mosusu pianga mpe moso moboye mpona baeta boku mikolo mpona korekipere nini bango obena motimasa nakiki me odi asuka nde oyo mpona koclotire saison yo kabate yo kana munyi ono singo pamwe na moko kaya suka dato sana kwa to futinda tolongoli dini nasima nasombeli oyo basengeli nani toboki omondi na ye na toki kasi mo itaka ngene sikosengeli to epoli oyo onalata biso wana epoli tu epotaka ndina oto oyo tikala wana tosona mpe ventilateur moko tosona ventilateur tobata susu oyo tomemoka na réparation babongisa o oyo bapeti wana oyo somba bapeti wana eme bapeti yango bana mistika naesaki peti wana ema ye bobongisa te yozokanga opesa mwana vie pascal peti wana abongisaka te moyibi ye azwaka bapiese akala oyo abongisaka mati atie awa alokota meme na fulu kolokota bapiese na fulu kodebrie na na fulu bapiese ezalaka okokosa eza na place nzela nakebongisa chambre nabongisa na kanyonza na place motundo pia moninga moko lobiso napesi yo moko vraiment nazaka na yo moko nana mwasi mosusu te vraiment na moninga wabondoma mataka kininga kwa bakisa moninga pa nini osila te naomela mpe mingi te nayebi soki namela mingi te mais ya kaka nasimba kaka ata so nana bali nabangisa bango nakolango sona bokele ok dit na ngai bongo yo salaka fopa o na boyi yo nakangelo singa wadiemba na pale bo nakufile Assalamu alaikum, mère. Bonjour, maman. Ah, bonjour. Comment ça va? Ça va. Papa a sorti? Il est sorti. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Les enfants? Ben, tout le monde va bien. À la maison? Oh là là. Pardon? Hein? Osez papa? Je comprends pas. Tu vas attendre papa? Ah oui, juste pour... on va discuter un peu, quoi. Ah, maman, vous savez que vous c'est vraiment la copie de l'autre. De qui? Quand je vous vois, je vois Katouche. Ah. Alors, vous avez des problèmes? Des problèmes, pas tellement, mais j'ai des problèmes avec papa. Ah, ça se voyait, vous n'avez pas en forme. Hein? Vous avez des problèmes avec papa?
Papa, il va dire. Mais je ne sais pas. Je crois qu'il ne va pas tarder de venir. Alors, le problème là que vous avez, c'est un problème Non, de l'argent? C'est un problème personnel. Ça me regarde que Ah, moi c'est personnel. et c'est papa, personnel. oui. D'accord, d'accord. Tu prends quelque chose? Je peux te... Oh non, je n'ai pas pris quelque chose. Ça va? Seulement si vous avez des colas. Madame, la maman de Cartouche, c'est ma maman. Si vous avez un problème qui a besoin de l'argent, je peux facilement vous dépanner, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème personnel qui ne concerne que moi et papa. Vous n'avez pas besoin de liquidité? Non. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Non, ne te dérange pas pour ça. Ok, d'accord. Bonjour. Obimite. Obimande. Oui, la bonne est passée. Obongisi. Nous allons moyen. Namoni mutu te. Tala pe na cuisine wana alambaki mwa biloko. Alors, tu rentres quand? En principe, je devais rentrer Je devais rentrer la semaine prochaine. Mais il se fait que dans le démarche que je suis en train de mener pour installer les maisons là de communication, il se passe que les documents, il faut aller au ministère et ça peut me prendre encore peut-être 2 semaines ou encore ça peut aller jusqu'à 1 mois. Mais il faut vous rassurer. Et dès que je suis prêt là pour partir, je ne manquerai pas de vous faire signe. Je suis très content de voir la maman de Cartouche. Parce que Cartouche connaît très bien ma mère. Il connaît très bien mon père. C'est pourquoi quand le mari de Fouda, quand papa a dit que le nez de Elbas. Maman, je suis mon ami qui a la cassette. Ah, maman, je Madame, c'est comme s'il y a un problème là. Non, elle a faim. C'est qui? C'est ma fille. Ah, c'est la petite soeur à Cartouche. La petite soeur à Cartouche. Oui, bien. Camarade à Cartouche. Ça va? Ça va? Ouais? Non, je disais que c'est vous qui avez amené les lettres. Ah oui, c'est moi qui ai amené les lettres. C'est dit que moi je vis avec Cartouche. Hein? Et on a vécu avec Cartouche à Abidjan. Et puis moi, je suis venu à Yaoundé. Et de là, je suis venu à Kinshasa parce qu'il faut que j'ai ouvert une maison de communication. Mais le frère de toi là, Cartouche, c'est vraiment mon frère. Tu as un problème? Non, c'est avec maman. Avec maman? C'est quoi? Elle n'a pas mangé. Ah, elle n'a pas mangé. Et pourquoi? Il n'y a pas de choses là, il n'y a pas de nourriture. Elle ne veut pas manger ce que j'ai préparé. Wow. Bon, écoute. Est-ce que tu vas sortir? Non. Tu ne sors pas. Donc, tu t'apprêtes. Oh. D'ici là, je vais t'offrir tout ce que tu voudras pour manger quoi. Écoute. Il faut pas paniquer. Il faut pas. Le frère de toi, c'est mon frère. Parce que au moment là que moi je suis ici, Cartouche est là.
à Abidjan, il est en train de prendre soin de mes soeurs et de mes frères. Donc, c'est pas de voir que moi aussi, je dois prendre soin de toi et de ta maman. ayebisi yo ati yene camarade denda ya cartouche atindaki na mikanda aya awa donc ti sikoyo lera kozonga biso mpe tokopesa mikanda mpo azonga bongo mabe nini ozomona yo boyi kolebika na kasi papa mpe apesi mbongo te okosinika na nga likambo oyo eza nango nini kende occasion yango wana okende kolia comme ça lero kolia mpe okangelanga mpe na papier. Alors tu es d'accord? Bon, papa, je vais mettre ça. D'accord. J'arrive. Maman, je vais prendre mon sac. Ah, tu prends le sac? Oui. D'accord. Ça va? On est prêt? On peut partir? Ok. nayebisaki yo mwasi na nga nayebisi yo vraiment géri ya moto nayebisi yo mpe mbongo ezaka diable atalaka la force ti soki mwasi moto asimbi yango omonaka bato beto na motema bimisa ti omona mbongo mpe vide diable asepeli mais soki neti nga nasimbaki mbongo wana ndenge nafonkolaka mesi nde nabangisaka boye diable akobanga nga kotango atalaka moyen kuto ayebisaka bimisa mbongo soma eza te azobanga ngai mbele mbongo na yango. Oui. Kipete wana tikaka cercle matine aye ta pour mon bon maman Judith yo kaka pe quoi soki nyongo ngana Mama, eu sou uma caneta, mamãe não vai procurar minha mãe. Bonne maman. Papa. Maman. Papa. Bonne nuit, bien, papa. Ça va, hein? Ah, maman, va d'accord. Merci, papa. C'est les mamans et la bijoterie. Maman, c'est la maman et la bijoterie. Maman. Maman, il est où ça? Elle est à Wapi. Maman, il est nini? Maman.
Nasali papa. Mama. Nzoto bien. Mama lubana no tambo ndenge ni. Papa, nga na Cameroun na sali te tika okomela nini? Papa. Lotoko kaka bien. Ah papa. Papa, oyebi tokoma kosambela mokili eza ya biso te eza mokili yanga na nzambe. Ya bakolo na mama. Po oyo nyonso ekoleka biso mpe tokokende tokotika mokili oyo yalo ifo na ntango oyo toyeba ye oyo azopesanga pema yango wana omoni ke te natika natika makambo nyonso oyo elobelinga nakoma komela masanga sukali. Tala ko tala epa mama te zwa dere na meleka mo pete mama oyeli ndenge nini papa na ye nzela Cameroun. Ah bon? Cameroun na sala te papa okoleka ndenge nini na mokanda na biso wana moye oleka eza te soki bamoni kaka moye eza te yango namonaki moye te nga bon nakosa ndenge sikoyo nayokutana na papa no nde yango wana nde okutanaki omeka te olakisa kaka wana moye ya kasi mais eza faute na biso te mama oyebi gouvernement aloba o nabimisi bapasseport ya sika gouvernement moto alobaki yango biso bapasseport ya sika yango sikoyo koma kosala te mboko lokola ya Côte d'Ivoire donga azolinga kosentir biso te po ya sika wana ebima nano te. Ah bon? Non, papa, il y a Angèle, c'est quoi? Angèle, ça bien. Bon, papa, na Cameroun, na sali 2 semaines. Tant qu'on a commis na Cameroun, kola il savait mon robot. Il faut na tuna. Ngabite na so tuna sele abala mwana nga sa toto mikebo epemo. Sele, yo bokilo sele ngabi. Papa, obi ke yo yebana. Papa ni koyebana eza malamu parce na ndenge koyebana mosusu eza ya mabe me mosusu nzambe tata nde moto alobi oyebana ya wana bon bana babi te sele bon likambo te kota na biso mere na ndenge nakoti na biso na bon tokomi na Lagos papa naoka na Lagos kaka na sango nakomona na televizio mbaya liboso ngabi bon natuni obo mama yo mokilo asele mama toke biso mpe tookenda Abidjan na Lagos awana za bapete ogion amonde nayebi mpe bango bakombo te mpona lisaka baka na biso ya yolo oyo ntengama wana karo mais bakima bakoma na yolo tisiko bana ngo gentil papa nasombela oyo te na nzela mama olingini mama boni olembi bu papa eloko mpenza ekolembisanga kaka longwa gana ya kokoma na Abidjan papa distance wana basi tala ba makolo ndenge vu papa moya kolobeza te papa mboka ya banina kitoko boye te biso mama eza pa diable abosi na babiloko mama lobana nolobi nyonso mais nzambe akosali wana mama papa nango tiki endeni papa eza mama merci papa eza café ya awa café beza te mais eza masanga tobentoka papa tozoseka me nazolela na motema me motema eza makasi parce que nasi nayebi liloba ya nzambe nyonso nazopesa na nzambe so moninga nakomi awa mokilo na yo pota omwasi no atikaka nango epolisi lokoli fo bakati mama tikoloba boniko papa eza pasi ya pasi me donc lokolo bebi mpenza papa lokolo ebebi sikoyo babifuna topesa $1000 mpo bakata anga bo likambo te nakei epa Judith mama tona kolela mama oluka mpo kuna na papa eloko monga nasepeli po Judith abobalani soki te komonaki na kotima na bope tata na banga mpo tabaki makolo mibale bakata lisusu mosusu epesa pasi eloka mama nde
po kaka ezali kozanga koyeba mama mbeloloki kaka motu na kisasa atekisa bino itolingai tozongisa kaka na ndenge ya kotindela wana papa moto azalaki te moto azalaki te yo tala nano babiloko nyonso ekomi ya kala mwasi ya koteleza te lopango ezalaki ya bango tata na bango asumbaki tata mwasi na bango elisa wana moye te makele ya nayenga mpe nakoka te oyo mwana odepo abala kuna na abidjan eloko ne azotinda ngalobi mwana ye wana yaya atindelaki noko ne bapantalo akolatala babakosi wana ngalobi likambo te jetite lokwa mpe abali mobali na ye esanoka bien ye tata mwasi elisa azoyoka te azaka kuna c'était mon assimi beaucoup ça va c'est un problème de maman mais eza nzambe kaka eza nzambe ye nde motu ayebi ndenge makambo ekozalela eza ye moto ayebi ntango moto abotamaka po alobaki ye moke ayebi moto ayebaka ava tobotama li biso ye moto ayebi likolo mosusu ekosala ndenge wana mais kozanga koyeba soki ofinaki kaka mai ya lombalomba oyo na mungu basi tamu sio na ekanga na mne mani kozanga koyeba po biso mpe tozala na motu moko kaka boye tokamata lombalomba kofina likolo wana na mungu basenzi kotia tozwa kaka ezala kaka soki lisanga masuba oyo ya moselekete kozwa kaka kotiaka na likolo likolo ngo ebongo nango ezaka kozanga koyeba mais kolela te mama eza kaka makambo mokili esala eloko te lokwanga na moni oyo boye motema nange ekiti kamotema tokoluka kaka $1000 papa nayebisaki asepeli mpo nakuti misi nanga azala biso bien mama en fait je devais voir ça c'est bon tu viens un peu on parle bon maman to eza ndako ya bokilo na yo epai ya mwana na yo to tokolongonu makambo wana lobi ya papa tokobongisango otala ndenge nini nzambe akosala me natala nanu monia mpona ngaki nabima te mwaka donc oya mama ochana tosolana mama elo mosu na ndenge nabosa mama oyebi ke okumisa nzambe makasi ndenge boyeboye po biso mama na nzela soki balioki kako oza mopai koboma kaka bakatala kingo kaso bamoni kokala mokanda wana ndenge oyi na mboko omoni mongulu mpe kobima mpe na mboko papa nakobima te nofanda na kati ya ndako te pa mobaya moni bamoni nde bamoni otam bato bamoni nde moko te bato bamoni kasi omoni te nga nalati ndenge ya bamusike so bamoni kaka elongi na kaka no oza pena moto akuna moni na butu bakoya koluka yo nalataki yo moko moitani nalati ndenge ya bamusulma mpo bayebaki na senele bamona nga lokwa naza sénégalais ata baye kotoke mpo baboma me tobomisa kaka ndenge nzambe akosala olenda onga na koleka ngo na kinshasa mwana nga koma lokola etabe boye mbongo eza likao monene jidito eza moke il faut obakisa su mpasi mosusu ya ebele susu fo obakisa su mpasi ya ebele susu oyo toza nango yo ozomona moke premièrement loyer ezali siko tofuti te ce n'est pas que kosala na nko mais loyer topesaki mbulu topesa 2 ans maintenant loyer c'est si tosokoti lelo 4 mois ya retard ça te dit rien lelo ozwa mama na bino déjà oyebisa ye aya na ye awa na bidja sans que tokoprévenir ngai ça te dit rien nabengisi mama sele non non c'est pas correct c'est pas correct ngam nabengisi mama Judith c'est pas correct tokana bien sele ngam nabengisi mama tozalaki wana ninga nabengisi mama c'est quoi alobi nini aye na ye donc mpo na ye aye tolika $1000 papa aza na pasi donc yo menace ezolobela yo rien
Nango c'est les autres qui kana pour famille nanga. Non, écoute, c'est pas pour la famille na yo. Nango c'est les pour la famille nanga. Je dis c'est ça pour la famille na oté. Mais ndi na lobi que quand même koya ya maman, il faut quand même koyebisa. Lelo kolo lupango kumela ta mona téléphone nga zoro nani zoro nini oh no pona mbongo na ya ndako mais il faut tout esquiver banyongo ba Clémentine nazo biso tout ça ko esquiver non nazo ko esquiver banyongo maman il faut quand même ayebisa yo soko yeba que déjà que maman zoya c'est l'état la maman koya tout ba disposition siko lelo maman il faut alala awa place ngana za memboka na biso na mboka na ndinga coutume ngana ko la ndako mona mérité otomona ngotekeza mabe akola na to na cuisine c'est le siko to sani tout ça ni siko zokangela ngala sani mama lali na cuisine ne toko ngana butu posa komela mai zali lelo na bimane ina mela mai mama lali na cuisine senda lala donc ngana kota ba malédiction zo ngai donc ça ne dit rien bien bon maintenant nateka gourmet yo nateka gourmet maintenant to ka mbongo pona kolesa mama nateka gourmet osa nateka gourmet na pesa ko pona anniversaire na onde okende sikoyo na sa iloko nini na koteka sikoyo nateka couper ou bien nateka nini mais c'est le nefsa que nzambe mum bana to vandi nzambe mtazo za charge na biso te poni ozo ngonzi ba mama nzambe te bible lo bien mtazo pouvoir na ba besoin na biso ozo ngonzi mate poni mais yozo mona nzambe zo sala zo kipe makambo na biso nzambe zo kipango tuzo sambela balobi ya zo mikumba nzambe zo mikumba bati msusu ya biso zo lekela ye kilo zo ko zwango te bo zo kaka nzambe nazo mona rien passe na moni yo ozo kipe makambo pete bon ngai na kei na tikio na mama botikala nanu boyoka nanu masolo ndinga yibiswa kisasa ndinga yemoto wana boyoka nanu tomona osa nini natiki nanu bosola na mama botikala nanu ça va ngana ke na raisonner nanu quelque part parce que ça me fait mal un peu na ndina maman est-ce que yo bimi ok na lobi na tiki yo na ndinga bien d'accord donc tomona na na bi c'est le ok oni osani na lobi ok wapi ok wapi nini osali oyo oni olongo zo sala l'esprit wana siko mama na yo vabi mo bien tika o sali nini tika o sali iloko nyango sali oyo olongo zo sanga esprit ya binima ezonga nga na sala ndenge na zaila mama eto makaka sike na ok tena lobi na yo tika na ke na makamnyo zo sala sale ok na ke na raison sale zo ok sale Va fermer la porte. Ouvre la porte. Essaye. Va ouvrir la porte. Va ouvrir la porte. Oui, attendez. Ouvre la porte. Ouvre la porte. C'est un ordre. Oui, tout de suite, tout de suite. Oui. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a?